Mandera balobaka nzala mbula zo mesala bongo na bilia mokolo moko donc tellement nzala papa fait les makasi on apesi biso cadeau ya bord oyo donc côté toza espace benga bongo baya de Luanda de vous a confirmé ba ko sabinoté oh ni te za confirmé faire go le mois de septembre toza awa na baya de Luanda espace to awa et vous allez comme mais la première fois ministère congolais beta awa ba ministère américain to ba beta ba 50 ça ba beta ba récurrence ba beta pour mboke sebi tozali awa binomo bomona toza na Bahia de Luanda esika le padre Ferrego la Jésus de Nuance abeta concert en septembre donc ça veut aussi ça malaria ici ça malaria donc eleki mburgi yelo wana succès na mboka yango mushopi lo ba makola ba sentimate tala no espace au stade de Martyrs oh stade de Martyrs eleki ngo 80 000 places avec 120 000 places. Ah, vous avez à peu près combien de personnes, combien de bateaux au côté à côté? Ah, vous avez 40 000. Et ça met sa fierté. Mais c'est normal pour faire rigoler déjà à ça grand. À ça déjà grand. Autobet à Genève. Dans le côté de Abatou. Et ça, ma belle Zara Nini. T'as niveau. Ah, ma belle. Ah, ouais. Et ça, Nini. Et ça, que place Moronde concerne le bêta mandaté. Donc, concert, non, le bêta mandaté. Donc, pour faire, il y a pas mangala quoi. Pour, bah, il fait même miner les pays à Bangolais et ça, ma cacao. Ya ba tsaka moi primoro na C ba to ba côtier belé mingi des aya ofele pour tala espace on des a donc et ça pena vaste pena to mona na ngamu kuna ba tumsu ba zwa ba se ba bloko na bango na sima ba to se ba bloko na bango donc et ça place moko pe et ko sala faire pena hein et rememe moi na niveau moko boy message na ngezara ke na bengisi ba golwa nyonso ya Luanda donc bino mo bomoni espace auto ça l'événement na biso boya place nyonso za la kanaba nyonso donc na bengisi bino boya vraiment bozala vraiment dessus te pour m'amuser qui toko sala vraiment na habité vraiment oh bozolia nini boy comme nango mujopi kina mboki munyosa za Angola on ça Luanda billet au bacha prix bacha za primo abordable mutu nyonso za la capacité au futango yoka sango espace nazo bisayo awa batu ba yoka sango awa batu bayoka sango na yebisi bino ke no batu ba ressentir non idée pene ça qui ba moi fermeture moi muke ba kanga po batu ba koto po ça yobi ga doit d'entrer ça yo felete ndenge to komi awa espace oyo na Bahia de Luanda ozoko annoncer batu ke Ferrego la azoyangola bel et bien confirmé eza awa na Bahia na septembre bana Luanda bana Angola bana partout dans le monde rendez-vous zara na Bahia de Luanda bomoni bon binga concert ah batamangala babeta concert ate naneka mabete ba congolais ne babanga te ba congolais ne babanga te ba kotono to yete kotono de ville ba karaka batu frère qu'on peut devoir mujopi ne makambo babi batu bazo sala makambo batu bazo sepela mujopi babi bana Luanda rendez-vous de GP Sami là to sepela je non peut to sala boye mujopi to te kama toujours là, toujours c'est toujours bien musique à Jésus de Nuance. Rendez-vous déjà n'est pas manqué. Babi mois de septembre, Gaulois tous là, yingili misuga. Congolais nyonso, Bangolais nyonso, Malien nyonso baza en Angola. Tokutana na Bahia de Luanda. Na septembre, avec mon job Angelis Fond Eventus Tokutana wa makamboza. donc papa vers oya bongo na espace oya tondi sango ndengara message ko tondi ça donc Martyrs des aye bongo 80 000 places ya commission tina 140 000 places donc espace dans ya longa sopé 25 000 places ya pamba donc Ferrego la oya bongo pas c'est plus ça banda message ko c'est plus ça maintenant d'abord na papa Hervé moko Jésus de Nuance bon ba Gaulois tout ya monde entier appelle no mbote espace to za na Bahia de Luanda mamozala na septembre donc Gaulois tout siko za obiso to la motiver septembre ndeka to beta stade ya Moi ah ben to beta Moi premier musicien congolais au sala bon omonika nde ça na stade des Martyrs Moi après Rick Ross a fait rigola na bato mangala après Rick Ross fait rigola donc na habité jour ngo ça m'a bé quoi na